Nzambe penza abatela abakisa eleli nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te. Kinshasa Mbote, merci pour la confiance en paix fidélité. Mag FM Yamokula Lelo Yango Ebandi. Na province ya Chopo, école de formation ya la police ya Kapalata. Elati lele ya sika inauguration nango et salamaki lobeleki na vice-premier ministre ministre ya intérieur sécurité décentralisation paix affaires coutumières Jacquemain Achabani Luko commentaire. De plus de 13 hectares, école de formation, il y a la police, il y a Kapalata, située na plus de 7 km, il y a Kisangani, Tozali, Awa, na province, il y a Chopo, et Lati, Lele, Yasika, après 70 jours, il y a Misala, il y a Kafu, où il y a qui financé, na hauteur, il y a plus ou moins $500,000 américains, sur front propre, il y a gouvernement central, au travers ministère et intérieur, Oyo et inauguraki bâtiment Oyo, Lobi Eleki, Tangu Azwaki Maloba, gouverneur ya province ya Chopo, exprimaki gratitude naye na gouvernement central, au travers vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, Jacquemain Achabani, pour na bâtiment Oyo. La réhabilitation du centre de Kapalata est aussi une victoire de la foi, de la patience et de l'efficience d'un plaidoyer persistant et multi-acteurs que je félicite tous solennellement à ces moments. Natournaye, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, excellence Jacquemain Achabani, alansaki défi na ba commandant ya la police pour na organiser na délai moko ya muke formation ya première promotion ya ba élément ya école Oyo suffisamment équipé. Voici le prochain défi, le prochain objectif que nous devons réaliser ensemble et dont le commandement de la police a la première responsabilité. Il va falloir que vous puissiez nous indiquer dans les délais les plus brefs le jour où nous allons lancer la première promotion dans cette école ici. École de police Oyo, zali ko comprendre, ba bureau administratif, ba salle de cours, centre hospitalier Moko, ba dortoir ya Basipe Mibali, terrain d'entraînement Moko ya Munene, Peli sous libulu ya fourrage, il y a 60 cm, P6 citerne ya maï, Oye koki kokota, 5000 litres à chacun. Et que yo! Parti politique Abako ba adhéré officiellement na plateforme Lamuka Yamona Mboka Martin Fayulu Madidi Zalaki Bongo Lobieleki retour en image. Ezali événement moko détail na politique congolaise opposant Martin Fayulu Madidi a otiko se doté na lie moko ya malonga oyo elongo bako composé pour na présent pe futur parti historique d'avant-garde et indépendance de la République démocratique du Congo abako représenté na ba haut cadre na yango ba rejoindre officiellement la Muka plateforme politique cher ya président ya SID. Les deux personnalités bazalaki na tête à tête Lobi Eleki na Faden House na commune ya Gombe na Kobima na bango communication et Salamaki Boye. Bon, nous venons d'approcher le président Martin compte tenu du rôle qu'il est en train de jouer parce que la BACO a toujours été promoteur du dialogue. Nous avons adhéré au pacte social Bien Vivre Ensemble lancé par le PDUS, la CENCO et le SCC. Alors en tant qu'homme politique, le président Martin a adhéré à cette démarche. Il est devenu même le porte-étendard. Et puis dernièrement, il a élargi par son terme le camp de la patrie. Alors pour nous, c'est un concept qui se rattache aux citoyens qui sont fermement attachés
à la souveraineté de leur pays, à l'intangibilité des chefs frontières, à l'intégrité territoriale, et qui luttent inlassablement pour préserver leur liberté et pour renforcer leur cohésion, qui est le symbole de leur unité. Alors la BACO est partisan des paroles échangées, ça c'est une force, c'est pour cela que nous sommes venus le voir pour travailler main dans la main et travailler ensemble. Et nous allons rejoindre sa plateforme de la MOCA comme nous venons de changer. Et sengeli koyoba ke les deux partis oyo bauti kosele alliance na bango bazali kotala na direction moko neti likambo etali résolution pacifique ya guerre oyo ezali kodeshire est ya République démocratique du Congo na nzela ya dialogue moko inclusif pour na paix durable. Yo commissaire provincial de la police nationale congolaise en charge ya province ya Haut Katanga le général Blaise Kilimbalimba Sengi naba commandant nyonso basala réorganisation ya ba troupe na bango face ya insécurité oyo ezali korenye na province. Je synthétise en ceci. La situation est préoccupante. Nous devons récupérer la situation maintenant par la réorganisation de services. Les effectifs doivent être maîtrisés, le nombre d'armes aussi. Et par conséquent, j'attends la déclaration de tous les détachés qui vont recevoir des bulletins de service prochainement après la vérification de leur contrat en bonne et due forme avec l'État congolais. Ce qu'on commune avenue de la Libération ex 24 novembre au mona mai moko eleka kuna mabenga rango rivière Gombe kasizali salité nanenga ya kosakana te constat ya fiston pio. Oyo bozali komona awa ezali lié ya décharge publique te kasi ezali nde bosoto evandi likolo ya mai awa mutakoki kotambola na ye à l'aise akatisi pe na ngambu lokola zoleka kaka na mabele. Tozali awa na avenue de la Libération ex 24 novembre plus précisément na rivière Gombe na ngambu ya commune ya Lingwala ndenge kaka bozali komona boye salite evandi likolo ya mai ba bidon epai matiti epai ba pneu be pave ya ba congélateur ba mbwa ba kufa likolo nango bakisa lisusu ba câble ya SNEL pe ba tiyo ya régie des eaux soki pe opusani kuna na musika oko remarquer que mapangu nyonso babimisa batiyo na bango ya ba faux septique ya ba toilette awa na kati ya mai oyo bokondima te solo moko koma kobima awa na salite ya boye et pourtant ezali nzela bakondi balekaka awa tongo pokwa na 24 okoyoka kaka wa ba cortège ezali koleka kasi bamona salite oyo te yango population emituni yoka communication. Bon, par rapport à bosoto na rolobela ke ça la passe. Donc na rolobela on a deux volets. Premier volet ça par rapport à responsabilité ba police. Ba police ba aider biso population pour que ça va aider biso population de la place pour localiser la salité où on a place à Robouaka. Ça la passe que au Melimai au Lebitabe comme on a place au Robouaka ngo ça là sous 100 mètres. Au salaire sur 50 mètres, 2 mètres, aussi bien on a maboko même place au Robouaka ngo ezali. Mais les à caniveau et comment le la place comment boire bosoto au leto le place à poubelle. Tambola na bombe au moins la place nini au pena que ça peut to boire ba poubelle la certaine na biso. Parce que on a ba contribution sur population au lelo on a aussi ici au bois qui en tandis que mon konza a roulé na kata moto ka c'était zate ana kata bureau ne c'était zate mais biso to libanda via salité des autres produits aux awangungi siko na minute to na Apollo ya na mopepe via salité c'est que Apollo eza ko mo eza soni so mo ngi Apollo pourquoi mtabomba naka ke na Apollo azolinga to ba po ayebi ke zelo ko maladi moko mutazo bomba na Apollo te ça veut dire zelo ko mo ya soni de via salité des produits ça Apollo to sungana ba konzi ba pesa biso instruction na pesa tant to na maladi o to bengi yango corona to mona kita ba konzi que mutu ça ta cash ne to mona ça ta cash ne mais pourquoi le lot c'est le mutu ko ba le lot na nzela ba kanga et vous appelez normal to ko ba sous le lot na nzela te mais ba tcheso ba poubelle
Bon, maye le temps que ba congolais toujours ba fuka kaba ba seigneur. Ndenge za kana ndako okombola omba moko te. Donc tongo pourquoi ozo kombola ndako. Donc mboka Congo eza mboka na biso. Toko kombola kango, toko soigner kango à tout moment. Donc etani bo soigner mboka, bo bongisi botumbi, tout ça bapaya bazoya à tout moment. Nyonso wana esalaka honneur ya mboka. Et puis tout le monde est à 24 heures. Là, tout le monde, bazokota, bazobima, bakota na l'entrée à Gombe. Donc on fait ça, donc il faut protéger ça là. Comme la loi, comme l'école Balobi en que la propriété c'est la grande règle de la santé. Donc ce boyer, les hommes mais la maison botte à maladie belé. Et puis ça la propriété dans la santé. Or, dans la Constitution, article 16, la vie humaine est sacrée. Tolingi, vie et la biso batouez à la sacrée, la nyonso. La biloko tozolia, esika to vandi, esika to lani, donc un peu ça. Donc la propriété c'est la grande règle de la santé. Boye, to umeli nango, to umeli, to lembi, faut pas changer à temps. Ba seigneur nango et puis ceux qui ba seigneur, ba longola nango rapidement pour bangungi. Insectes pelés, bayaka na ba malade na kati ya bosoto wana. Et ça propreté. Isika ba bazo vanda, isika bosoto ko c'est pas bien. Vraiment pas bon ça. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa oyo elekanaka awa oyebi yango te potango mususu tomonaka ba réunion na ba bourgmestre nyonso ya ville ya Kinshasa bayaka kobetela yo masolo nini population emituni ata salongo ya pamba esala makati. Na Kisenso Gare population ezali kokemba na ndenge ya kosakana te pasi ya maeleki. Directeur général ya régie des eaux balobi kuna musala 0/0. Tokolemba te kolobela makambo mai awa na ville province ya Kinshasa ti solution ekozwama. Tozali awa na Kisenso Gare na commune ya Kisenso awa bokondima te ti lelo nanu régie des eaux asala eloko te. Esika oyo bozali komona ezali na avenue Loa place onde population ya Kisenso Gare bayaka kotoka mai kasi mai oyo babengaka ngo mai ya foko kasi problème makasi pona bango ezande esenga kozala makasi po façon bazali ko pomper boye soki oza na force te to piba mama mikolo okobima ba paquet pamba okozanuka mai te yoka communication mai oyo benga mai ya foko Musana mwenza la rusuri na mungu lamba kulambi la me komela ngote parce que ateta mo sute comme c'était à l'époque. Donc comment on fait la sala komela me encore. On enseigne ça ba ko design ba mi ko na liso. Bon na ndenge ko fera pomper boy. Mama mukolo aza vraiment na makasi ya pomper boy. Donc to aussi un peu aider à la queue. To ba tenti ba courage na kata ma femme mais ça va vraiment beaucoup. Ba candidat député ebele baleki awa kaka ba promesse na ba promesse. Oh, soki bo votenga na kochela bino mai, soki bo votenga tokosala ba forage. Tout oyo population bazali kota la bino, balobi bazali lisu likolo lisu bacheli bino mayele. Ifest ezali bongo mobange na application cadeau oyo Afriland First Bank CD a pesi na ba fidèle client na ye. Boye malamu na eFirst, moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topeli sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo izwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo. Pour okota bongo na kati ya application web na yo, ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, to pe lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, to pe lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, to pe lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele na eFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success.
Na place Pongabi ezali na wenze moko e batama na coin batekaka spécialement manzanza babengaka yango wenze ya manzanza fiston pure sala qui descente pour na compte ya Mageve. Awa tozali na Pongabi na ngambu ya commune ya Kalamu bisika wapi kamera na biso ekitaki na wenze oyo bozali komona. Awa spécialité na bango basalaka kaka biloko ya manzanza ndenge bozali komona boye bango bakendaka koluka kosomba batol balukaka kosomba ba congélateur kufa yango nde baoutil de travail na bango yango nde permetaka basala musala bazwa mbongo pona kosokipe na ba famille na bango. Awa manzanza ya sorte nyonso bamatuka bitumbeli pe biloko ya ndenge na ndenge. Kasi problème na bango ya liboso ezali esika ya kotekela ezali malonga te po banda balongola bango awa na période ya francophonie babomba bango na couloir oyo etondi na insécurité bashege bazalaka awa ba client moye bakota ezalaka te. Moi, 2 jours, 2 fois au mieux. Le monsieur qui va là. Il y a une dame de gamme. Il y a un minute. William Dambogo, il y a une caméra. Il y a un Kofi. Voilà. Il y a un bichot. Il y a un motomotan à Pinaï. Il y a un comme les matières premières, les acteurs faut travailler pour les calculer. Les matières premières, pour la raison pour la société, les arrêtés. Les bouillards à la calcul là, soit pendant qu'on a la zone à face la belle de la tombe, la boucle en haut bateau le wana, il est au hôtel de la Bino, on a fini. Musala oyo apikanana eza musala oyo maboko oyo ofabrike presque biloko ebele ofabrike bababola babarbeki ya kotumbela ambisi nyama ofabrike baarrosoir azokona koarrose bilanga ofabrike bamule bakeki oyo tozolia bagato wana ofabrike mpe oyo esalemaka bamapa baplatine presque biloko ebele oyo ezofuni batono pe ya kotumbela ofabrike yango mais mawana biso ezali ke makambo oyo tosikola yango mbala na mbala tosikola yango mbala na mbala tosikola yango deja eza sasi moko te kaka oyo kosotupe deja lelo na minute oyo na nzela eza tere oyo ebali 24 commune baministre badepute bayaki biloko na bango awa ata nde baza kuna boye avant kwa ministre abaraki mpe na difficulté mais lokola akomi kuna siko oyo amoniki no kote abandaki abosani yango alo dife yango wana na mito toyosotupe deja tola na nzela sadi bisika nyonso bada kosalela batekiteki yango siko tokosa deja cascade kaka pe toyebi te nde tosala awa boye tamoso lelo lobi mpe tobeka mpe biso esika mpe deja te opa eza mosala oyo ezosuka biso ezosuka mpe presque bato ebele sa yango pour le moment eza yango na tokisa yango wana. Difficulté à mibale ezande likambo ya tracasserie ya ba policier awa penza pas moyen service na service elekaka na tour na yango souciat na souciat elekanaka awa na tour na yango ndenge balobi awa na micro na biso awa ba difficulté parce que même fois baotie ba souciat tele ba dérangement eza à partir wana oyo akoya bauti na conteneur bango bapolisier ba plus de 50 baye batifika balukanga babiloko ikobola nango na bombe moyakola nango yatekeke kwa porter disparu. Article 15, débrouillez-vous pour vivre yango nde bandeko bazali kosala awa po basokipe na ba famille na bango po sa yango mobulu vraiment situation eza bien te yeke yo. Na rivière Mosoli tozali bongo na commune ya Ntsele ezali na ba jeune moko bango babimisaka zelo na kati ya mai yango nde babikelaka nango bazwaka mwa mosolo ezali bongo na cadre ya article 15 débrouillez-vous pour vivre bozwa ba détail n'élément oyo.
Na cadre ya Kalai Ngangu, Kalai Technique, article 15, débrouillez-vous pour vivre. Caméra ya magazine Nabino et Kitagi na commune Yansele, plus précisément na rivière Mosolo et Sika Wapi, tokendai kokutana na bana mibali oyo bango po bazwa mo eloko pona ko vivre ba yaka nde ko bimisa zelo na kati ya mai awa ndenge kaka bozali komona boye soki pe bache yango mupanzi ezwaka mwa ba jour ebele po ekauka kasi une fois ekauki Kop et botami bateki yango baye kotekela batu oyo batongaka bandaku ezala ozali na besoin ya quelques pusu ezala ozali na besoin ya camion mobimba kobanga na yo te bakobimisela yo yango micro epusanaki pene na bango yoka communication basalaki difficulté sala mai biloko echolaka nango bibembe bangula kokufa biloko ebele ememaka pe bamaladi na nsoto talaka sikoyo biso ndenge tosala boye banyele kakawa tosala na biso kaka mpona kozanga mosala mpe mpona kozanga eloko moya kokendo kotelema na bakoya kobotola bato biloko nde ezalaka te yango nde tobona na biso tonimela biso yesu yango nde tolukaka na biso motoki na biso ano ata tozwa 5000 bandosunga biso na bakoya na biso mosusu nde tolukaka na biso surtout bapa wana nde tolukaka biso yango nde esungaka biso oyo tobimiselaka nango bazeli soto osiangaka bapao batika misala ya mabe biso toboyi kikulula toboyi kobotola bato biloko toyeka tokoya na ba 5 heures ou bien 4 heures tokoti tobimisi tomemi toke nango na nzela soki basombi tozwi mwa quelque chose totie na poche tokesa makolo na biso tekamaka bien yango nde ezotonga bandako misala kaka topesa biso misala ya bien tosaka bokozanga misala kaka basala mosala batika kosimba masheki baluka ndenge biso tozosala mabe nde osimba masheki. Ah oui, musala ya zoba ezalaka te biso awa tokopesa bino kaka ba courage ebele po mabende zéro. L'essentiel ezake bobimi na mulongo ya ba garçon ya mama oyo bazela kaka 17h 18h ici a bendi bote atamboli ya silisi ibongwa ye lisusu mama wapi fufu nanga baoka pesonite kejo AGFM Mokola lelo komi na suka, merci pour na confiance et fidélité botika to souhaiter joyeux anniversaire na Bonnette Ngamu nazali ko célébrer mbotama na ye Mokola lelo tozali kolia pe tozali komela ndenga kezalaka avec impact pe idéologie zali ko inda mabe ezali sur invitation soki babengi ote kozala pressé ya kundima présenté botika to souhaiter lisusu joyeux anniversaire na Emerald Nsambu ye pas ali ko célébrer mbotama na ye mokolo ya lelo nani alobaki ki akofete te lokuta zali ko fete pe lelo zali ko inda mabe avec impact pe idéologie bo sepela ki na ba image bo pesa merci na Torres Sati bozalaki na sima ya caméra régie finale simba maki na ye moko le maestro galoro mu ya ba matabaki tababa lokal mabele ndenge kaka na Yves Sarabino fils Maniboyika machine na préféré bino Zambe penza abadira bakisa elebi nakeko luka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate